awa besekta vraiment trop bana Londres ya Ibrahim Nzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Verte balobi makambo yango ezalaka toujours nde boye pesa ntango nde makambo pesa ntango nde solution pesa ntango nde makambo ya Ibrahim Nzambe na nyonso donc ya ma Charlotte Pigeon Verte donc mingi mpena kolobeza te donc besekta toujours kana bana Londres ka ndenge ezalaka tobosani bino te René Simisi Yves Ndeko la prêtre donc Jos Kouedi boza vraiment belé quoi donc les amis de Pesa Ntango boza vraiment ebele Francine Bomboko na habité Joseph Mantosa Koko Chimanga boss donc Koko boss Amisi Kitoko Papi la course boss Brice Mpangi Marie-Claire Segala Malaika na Bossanite vous êtes vraiment nombreux quoi Gislaine Ngombo do boza ne belé Syria qui papa na Igna Zizi Batantu yebit Gislaine Batantu René Simisi système balé toujours balé kaka ndenge ezalaka toza toujours qu'on naviguer likolo ya mai ya Ibrahim Nzambe na nyonso makambo kafu donc tokende bina kotika na ba donc citerne pena donc ya ce épisode donc faut dire pena donc ezali kola barge maintenant ma souhaité quand ndenge za les petits qui est toujours dans les bancs tout beau sanité ba Fabrice Mantosa donc vous êtes vraiment belé quoi vous êtes vraiment belé maître chaîne à Londres à Djenga Basilo il était comment on a habité quoi Ansino c'est mon boss à Kilote José Chinois on a habité quoi il y a Thomas Lévy Mambo Lévy Doudou Molengo Kosi Pedro non le banini Trésor ya Fatou Philo Siala donc vous êtes vraiment nombreux Enis Mbwadi donc mingi on le bezate quoi René Simisi bino tout donc je vous love trop quoi Freddy Mayemba Fabrice Dibassana les petits qui sont toujours là to naviguer toujours na mai quoi ma Charlotte Pigeon Verte place aux Ali besekte belé Marine Tumba bébé kilo pensar donc ils vont nettoyer qui kalama yo sola tu sais ils vont nettoyer qui au monde na tu sais to ko tabokula kula nzela mai Karine nozo mona na tu sais donc besekte tout bana pesa ntango to pesa bino tout ba moto place bozali ba René Simisi bino tout place bozali besekte belé donc na habité quoi naza toujours na kati ya bagara makambango ya Ibrahim Nzambe nyonso on lâchera pas l'affaire quoi donc olingi pesa ntango yaka Kosi Pedro na habité sur le bani Pedro Kuziza donc vous avez me belé donc Fabien Universal vous avez me belé donc salon Golgotha na Londres donc on le désachet quoi donc merci vraiment besekta vraiment donc parce que vous allez parce que vous allez besekta j'ai des navigations ya mai ya Ibrahim Nzambe na nyonso kafu makambo kafu bakoka j'ai des maïkare quand ndenge ezalaka oyo kuna bralima obomona bajaune wana bakazier banini bazeka luzeka banini bakazier bralima yango wana bakazier yango kuna donc mesiki pesa ntango nde makambo pesa ntango nde makambo donc mesiki baluka babwato baluka nkai nezalaka pesa ntango nde makambo. On est toujours là, on est toujours ensemble. Il y a Ibrahim Nzambe dans notre place aux Ali Besekta danger à Kafou. Le petit King Jésus depuis son temps au Yesu. On est toujours ensemble. Donc Nabo sanité, Montunangai, Gino Lumière na Matadi, Gino Lumière Besekta trop place aux Ali. Yves Ndeko là, René Simisi. Ils sont makambo po ezalaka bongo bébé de Das c'est la congolaise boza toujours ebele
Hein? Donc on est toujours ensemble quoi. Ibrahim Nzamena, c'est ma Charlotte Pigeon Verte. Mon leader que j'aime beaucoup, mon bof. Donc check. On est toujours ensemble quoi. Dans les bons. Bye.